Voilà, peuple congolais baza na souffrance pour la société Kibali Gold Mining. Ala esika bato bavandi nango tala pasi moto azalaki na ndako na ye malamu baya babukela ye ndako tala esika avandi nango. Tosenga na gouvernement national bazwela biso ngolu batela biso makambo wana. Soki gouvernement national esimbi te balukela biso communauté internationale bazwa biso comme ba réfugiés parce que nous sommes des Congolais mais mboka na biso eza isu ya biso te et comme ya société Kibali Gold. RDC esombami déjà na société Kibali Gold ye asombi na makila na bato nyonso nde azosala oyo alingi kosala ngo tala kaka sima na eloko azosala babiloko la bato baloni bato baza na kati ya pasi mbula pe ezonoka. Voilà, situation eza kopase na cité minière de Durba, province du Haut-Uele, territoire de Wacha. Esika toza bozomona événement outi koleka. Olamukelika tongo moko machine komi na porte na yo babuki ndako na yo babizwa bima kendi ozana esika na Congo te. Société Kibali sa somba Congo mobimba. Peuple congolais aza esika na Congo kovanda te. Bolukela biso esika ata na Uganda tokende kovanda comme ba réfugié. Tala peuple congolais ndenge baza ko souffrir. Tala bandako ya bato ndenge esopani. Tala mbula ezobeta bato bazangi esika ya kokindi. Alali butina lelo alali na toilette avandi na douche po esika ya kosendeza te babiloko na ye yango bozomona awa na basi oyo atie kiti na ye alekisa butu na toilette momoni oyo tozofilme ye wana mokolo ndako oyo eza toilette ataka kabino moko oyo radio na ye ya FM atie kiti na kati ya toilette soki okomona moni libulu ezali oyo avandi na kati ya toilette po azangi esika ya kokende atie kiti avandi kaka po alekisa butu na ye alema parce que babukaki toilette yango te yango nde amoni yango esika oyo ye papa butu ya lelo mobimba olali kaka na kati ya toilette oyo bien okengela babiloko na yo nde tindi olala esika ya kokendeza te. Okay. Hata ikiwa kama siwezi sema kwa jina la Yesu muniache niseme. Matela na babalisi na dilamba tusike na mwana bandeko basi balali libanda tokosepela soki Congo sepeli na biso te communauté internationale azwa biso achade tozata ba réfugiés ya Uganda parce que Congo vraiment
na biloko basali gouvernement national batala biso makambo parce que toyebi eza montage ya gouvernement provincial musala batindelaki bango baya kosala yango basali yango te tala peuple congolais ndenge baza kosouffrir tala esika balali mbula mpe ezobeta biloko eza libanda tala mama aza na zemi tala esika alali nango moto azalaki na ndako na ye malamu tala esika aza nango eza pasi mpenza na motema tala eloko bazobikela nango moto azalaki kolia malamu komi kotumba makemba mpo abika nango tala kaka bandako ndenge epanzemi ndenge bapanzi yango na mosala oyo bayaki kosala yango ya kodemolire bandako ya bato batiki kodelokalize ekomi démolition. Voilà tala peuple congolais ndenge aza kosouffrir na mboka na ye. Tala mutu azalaki na ndako na ye malamu tala esika avandi na bana. Awa eza esika bauti kopanza mbula ezonoka bato baza na esika ya kokende te ndenge bozomona mpe ndenge biloko eza libanda bana nyonso libanda biloko tu libanda esika moto akokende eza te. Voilà peuple congolais baza na souffrance mpona société Kibali Gold Mining.